Capage TV. Mais si on a bika non, tout le monde Fally pour passer qu'il y a un grand chanteur. Il y a un Fally. Mais grand chanteur a Fally. Pourquoi? Capage TV. Mais il y a pas innocent en début. Il faut bêter non. Abêter non, on grave. Parce que débat ok bien. C'est moi qui ok déjà. Ok, na bien maramunaye. Mais la minute vraiment donc c'est Fally pour parler général. Capage TV. Ça les featuring n'a Fally ou quoi? Ça m'a Fally té, ça qui m'a cambuqué non, guess moi ça soldat combattant. OK. Ça bagarre donc wana baba na wenge, faire rigola ya na wenge na compagnie bango bauta. Donc ça va rendre na baba guerre na bango wana MCC profiter pour na ba vie na bango, pour na maramu na bango ba s'évoluer. Mais obso to yebika ke na robino na musique était par rapport à faire. Capage Télévision, bienvenue na Binonia Soto Bolanda Rabiso, merci pour la confiance, merci na Nenge Bobengaka, suggestion, encouragement, ça nous va vraiment droit au cœur, pour continuer, pour les battre, pour continuer, et ça chaîne na Bino, et serveur Kabino, ba émission, ma quoi qui toko, et l'on la Kabino, ba stress, la moment où il y a confinement, en tout cas Binonia Soto Miss, on a Bino za braqué na Capage Télévision. Le long a une émission à Sika, épisode à Sika avec nos artistes, musiciens et sapeurs, sapeurs peut bazalaka artiste. Là bien artiste artiste par respect non peut sa bango moko parole ba c'est présenté parce que c'est la toute première fois ba les canaux Capage Télévision pour découvrir bango et puis ba bana rozonga pour eza parler na bango. Je dis bonjour et bienvenue à l'artiste. Ouais, bonjour Brunette. Bonne santé. Ouais, pepele nga komona nga Tiger Beach. Mr. Dream, donc Tiger Beach, banini. Ouais, artiste sapeur, super jeune art, jeune avant ça art. Ok, c'est présenté. Bonjour papa. Bonjour vrai chéri. Comment on a Yves au Congo, Bilele. Combat scène penda au Congo Bilele la Firenze. International. Ouais, tout ça penda partout. Donc on a papa, banda musala qui s'appelle Wabi. Bon mingi nga penda na botami nango ko bandela c'est trop dire pendeza ya makila donc et comment lokolo ndire dans ebika mutu so aza muta peut-être onde balobaka muta komi na mbonge belé peut-être muta kisi akomi na ba makamo dans milo musela biso na facilité pona ezala na matata mais et comment na ndinga facilité pona penda to sambelela ngo dans na prière penda donc ezala penda ngo boye na sambela makasi ngai bon on a pendant na bien na messager église des noirs. Oh, église des noirs. Ouais. Biso bon tout ça me la ra nzambe. Tout les ara ndeblo à vivre frété quoi. Bilo bon. Voilà liloba. Bon mingi mi pena liloba te. Bon tout les ara bio. Te biso za liloba te biso ra ngande biso ne trop de traditionnel quoi. OK. Ouais, bio kaka bandunda. Dans bilo mo ben ça fait bon on a des sous-té aussi là c'est dit à quoi comment on a mis notre ba misu ba comment ba chanteur ça perd chanteur donc ni ça vraiment liboso que autant la place mo bokutani na battre là ba ça perd ba kutani alega papa et ça la malisou-té pourquoi bon soko sala mateza na ora na ndenge donc ba conjoncture mboka na ndenge kendela na ba temps au biso ngwamo esenga to célébrer tous à la l'aise ba makambo susu et ça va s'être mususu pour nous makambo ta ba saper ngwamo ndesko côté lemela ngwamo tout titre telemela que to senga ngwamo bweka jour ba saper to ba nous reconnaître ngwamo bwe ba centre na biso ba kufa quoi donc par rapport ba Nyarkos ba papa wemba ba Kester moi batouana donc ils allaient coutu donc surtout qui de haut date msu ba 5e année so par rapport au na reconnaître pour nous allaient rater bandoro lingate mais to kenda pena to senga on a gouvernement ba signer ba accorda que ni le 24 non le 22 quoi vendredi zema kamba papa wemba mais année passée ils allaient que prêtre à cette kufa ki yo moko yebi na minute lisusu les cas qui n'attend au sur le 24 tout ça sur makambuka ya confinement rara yo yebi si la mukika pour comme no mabon sapeur comme on landa bata si ya ba nini wana ils banane onde
Bon, ils appellent là la thèse, le col à Ngwamobo, et Nanchik, toi, tu vas nous tanga Ngwamobo, tu vas nous la bilo mobo, tu vas aller pour le premier temps, sous moi, restation mobo, la femme propre, quand tu diras, Akida, c'est belle, la femme, si mignon, si gentil. Bon, ming, n'engezalara, donc, bilo moussou, Ngwamo, le vaso, raté, Ngwamo, éducation, Ngwamo, t'en as parlé, bah, tu as propre, t'es mais la classe au rose, Babilo mobo, donc, surtout, la femme propre, il l'autre qui est dans l'angle, par rapport au pénal, il faut avoir propre. Donc lumière toujours propre pesate que concordance ngwa monde dans la tika ba kaki boy peut-être ba verte biso to ba concordance te biso ningo mo elamba ndelo bara donc le style est lamba les la combien de couleurs que mutoko lata ko bi manango normal qui a exagéré 2 3 combien de couleurs aussi style elamba na ba couleur pe ndé singa pe na couleur on a sepela na elamba za noir te na bina ça c'est dit que son est na lati qu'on a bimaté que trop de couleurs donc on a combien de couleurs harmonie noir rouge donc on a combien de bon mingi za deux couleurs soki pe ndanga mo to tatone te comme exagéré te deux couleurs on a biso mo deux couleurs qui na 3 couleurs mais so beti ba 5 wana comme appé yo multicolore nigi to luba bala biso pe ba tumso ba sepela pe ba couleur ebele wana mais biso côté religieux à la penda kato latina ba comme il était comme bien habillé mais bilambo là est-ce que ça na combo tu vois un garçon propre un garçon là bien habillé moi jean moi kaki moi c'est là mais bien habillé on est par rapport à l'apparence de tout le monde mais biso côté religieux à la soirée tout le bien habillé mais ton excuse présenter ngana no là tibilamba za penda na combo nini pour elamba za la combo elamba ni lamba pekaka ndenga biso penda bana la firenze bama sabana poto bana international quand na bisako ba Aristote Boyombe do ba masa baza penda ba kandolo ba lola milambo basa ko ba théâtre pas ba Caleb mais ba Firenze quoi. Merci merci du Congo. Na c'est pile fort. Wow. Merci. Artiste Tiger. Ouais ma prunelle. Ouais moi ça souké belé. Ouais pour l'instant qui toko et bien non. OK. Yeb sabiso na no bana musique no wapi. Ouais, musique na banda musique na groupe moro be rappeur kaka na 2008 hein. 2008 toi qui ba groupe ba ya belé et puis na comme en 2010 na comme entamé carrière na moro. Oui. Na comme ko entamé carrière na moro solo. 2010, 2011, 2012 solo kaka. En 2015 na yo betelo mo be Marie Joanna Sky na bedo pesa biso 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 Sky tomela pesa biso dringa Marie Joanna pesa biso Sky na bedo pesa biso Sky na bedo pesa biso Sky tomela milimo etele matoko malikolo mais titre en moi Marie Joanna Marie Joanna je connais très bien ouais na ko expliquer même histoire à mère et mon Marie Joanna pas ça mutu ouais ça qui pena mutu bani Marie Joanna ça qui moté qui diamba na kiba oui je connais ada moté qui diamba dans moté ka diamba comme na Marie Joanna ça signifie Marie Joanne OK donc tu comme la na qui portugais entre espagnol Marie Joanna donc Marie-Jeanne et Marie Joanna. OK. Abana koteka diamba, Marie Joanna bana koteka diamba ndi baya ba kina komela diamba na Marie Joanna, chez Marie Joanna tikala komona e Marie Joanna. OK. Mais yem tapé biso base. Expliquez biso nanu. Oza rappeur, oza chante, oza nini finalement parce que ana occupé sa biso Marie, ni on est dans le droit oza rapper. Et ça rap. Bon nga siko naza polyvalent. Ah yo qui parle noté. Na le roi joueur moko boye so bochenga na 5 na obeta. So bochenga na 2 na obeta, so bochenga na 7 pe na obeta. Donc naza pena polyvalent na yembaka na rapaka na sala tout na ba donc na ba raga, na ba raga. Ba reggae d'un sol. Ouais. Na tout terrain. Na marché oza eloko na marché mi. Na marché na Mamacita. Mamacita, Mamacita, elle m'a bougé sa hanche avec sa taille. Tellement bombé comme une sirène. Tu es la source de mes rêves. Vas-y chérie, tourne-toi bien. Tu es ma lune, tu es mon étoile, mon essentiel. Faire ma vie sans toi, je pense pas que j'irai au ciel. Ton amour me tient à cœur. Les soleils n'arrêtent pas de briller, mon bébé, quand tu me fais un câlin. Chérie Coco, Kobo Manga. Chérie Nanga, Kobo Manga. Chérie Coco, Kobo Madaiga.
bébé vraiment okobo mango lingi nini na bengo mama sita olingi nini na bengo mama sita sita sans toi yo nazokoka te pokitoko na yo bébé telmeza danger mama sita ozoki singa potana motema ndeti kuluna mama sita kitoko na yo vraiment talande zo mérite maloba ya sika na bengo mama sita mama sita OK, merci. Est-ce qu'on peut y la plus basse? Pour bolingo ça moura mokili pardon mokili d'abord ça bolingo. OK. Donc mokili sans bolingo na habité surtout commande nini. C'est quoi bolingo ndé moi aussi? Bolingo ka ndé yango ndé makamu. Ouais. Yango na quadra kora mopao mokonzi ayemelaka mingi basi po lobaka bolingo ndé yango ndé mokili. Ouais yango ndé bino ndé basi yango ndé makamu. On a appelé ça goût ya musique. Que vandi pe boye. Pas mutu moko boye ngape na kokoma rappeur na kokoma na pe musicien na ngopeza pesa oguwana bon koza rappeur eza dailo mo eza iné hein. OK botama eza lo mo iné balanda mutu te pourtant na landio na oyembaka loroi yo te non ça geste na ote non eza te ka Holanda mais ozui biso na tutu za na ba idée mais na ba posa ya musique nta pesa nga una sala posa ya musique eza Fally Ipupa ouais tala Fally Ipupa ndezi moi ye matama extrait nze mon numéro linga Fally Ipupa nga Fally Ipupa linga éternellement Laurent Tambola kaloko l'extraterrestre bachan wana mtesala nga bien bachan kilelo eza nango bachan ya Fally wana penata bachan Fally aye moko bachan lokola ba orgazie épuisé définition elengisenga Laurent Tendresse Nicole Vango ba fly donc bachan pena ya Fally yango wana siko yo étant que artiste musicien nango vraiment selon yo on a un grand chanteur, donc il est pendant sur la salle, à Télémi, à Rolia, Nuance, tout. Mais son habika, non? Tout là, Fally pour passer qu'il y a un grand chanteur. Il y a un Fally. Mais grand chanteur à Fally, pourquoi? Tout va faire. Handicap ne m'a camou. Handicap ne m'a camou. Bourganate, handicap ne. Bon, on est comme Makamou Soussou. Mais c'est notre biso ba jeune génération qui les lo ba nini Fally Ipupa. OK. Est-ce que réaction nous andeti nini par rapport à Inosbi, ami bengi grand prêtre et ba musicien congolais. Bon, ils ont maloba pour tout le monde a confirmé en hein. Kasi eza maloba na yet. Eza maloba Inosbi, on a obité, eza maloba ya Inosbi. Voilà, nengo sala musala na ye. Nengo sala musala na ye, parce que on est ko makamu na ye, eza makamba fan te, eza mama mokili te ndimi yango. Kasi etant que musicien, yo. Pour ngata que musicien na bika ke na kilelo za Fally po mto gérer biso ba musicien to mikie wa to tikali. Bon, to tika si Fally à part. Fally à part. Ah mutata. On dit ma Inosté. Non, on dit ma ça là vu kudu kolobate. Vie eza vie ba sombara. YouTube et dev ça biso ba vie. Voilà, na ye bien plus que. Mais pour ça vie na YouTube et loko te faut nga moko na somba na YouTube. Ezaka ba vue te, ezande beta musique, beta ba concert, ba fan nde bandi moko. Mais yé pe innocence non ana début, faut beta nanu, abeti nanu wa grave. C'est débat OK bien, c'est monté que OK déjà. OK na ye bien makamu na ye. Mais na minute vraiment donc c'est Fally pour le général. Donc boy que Inosbi a un grand prêtre. Ah, grand prêtre. Oh, ah, grand prêtre pas. Sûr. Aigle zawana. Te na cheka si aigle mpandi. So aigle zati. So aigle to biso na biso bana. Na génération na bino. Na génération na biso na rondi. Te na génération na biso pena so que ozaki grand prêtre wana rochata masana nga garabinana, masana nga gez na oite sala nga bien. Ina sala ki gez. Te na ndenge nini ki bokolo mtebeta. Oh, e bon pe nini yope. Omoni yope. Yo ochepe yope. Mais biso zana to bina ki bokolo ya. Suro selo yo ki bokolo na yope. Nini vraiment ezokopo ki nini yope bima avant ki bokolo. Ouais. Mais ti lelo ezaka na bangenge na ba base poka ba bakangine ba ba. Soto tika la biso na biso bana pena gez mawete kaka. Gez mawete. Côté vie, côté tout. Ça les featuring na Fally ou quoi? Ça m'a Fally te, ça qui m'a kambuke non, gez mawete ça soldat combattant. OK. Ça bagarre donc abundi. C'est là yo ki bokolo na
yo penini vraiment bête cartona. OK, te kocha na ki fanatisme été. Eza ki fanatisme été, eza makambo biso so stolandaka. Voilà, OK. Pour na fanatique ya Gez ma wete pété na fanatique ya Inosbi te, na fanatique ya Fally Ipupa. Ah, yo ne ming bon tout le parce que réalité des choses, tous aba réaliste. État que musicien peut. État que voilà, état que musicien qui OK place mort vraiment que zo yo kanze mozo beta entre les deux anani. Ah, qui bokolo. Pas sûr. Ouais, na sûr. Au côté ba vu penza ko le baté inos vraiment so palo là. Bon, ba somba na bango pe vie hein. Vie ba somba na bango YouTube. Te maza moi ba fanatique et belé mais quand on habite qui fanatisme on qui par sous te tango sombi da vie to ba te na atala ki ona na télécharger ki ote pour vie YouTube mo ko pesa. YouTube ba pesa biso ba vie so ko sombi chez. OK. Tiger. Les la génération na yo. Tout kana ba yaya ba Fally ba nani na génération na yo. So on dit ba bino que ça la featuring na artiste et musicien mako ezane. Mais artiste mission on a ça featuring à Inosbi. Pourquoi? Pour aza jeune moro boye. Bon, on a rôle ba la chansard na vie na e. Ce qu'on boye que ça grand prêtre. Non boye par rapport à quoi? Aza non grand prêtre. Alors comme un grand. Pour cause la grand prêtre, eza makambo ebele. Cause la grand prêtre faut avoir un label. Il faut produire un artiste. Ah, donc on a avoir un artiste. Yo posa la label de grand prêtre. On peut grand prêtre pour produire un artiste dans la label là. Inosbi non ta produire un artiste. On a bien grand prêtre ka promettre kaka yo pe. Yango pe na bien kaka oza grand prêtre. Qui grand prêtre no yo zo benga par rapport à label to par rapport à musique ino zo bête par rapport à musique na label. Par rapport à musique na label. Tu vois grand prêtre. Au moins ba grand prêtre le ba whisky da ba droit à whisky ndé ba Davido ba ngone ba grand prêtre. Yo na label no producer de ana. Ba ya kamingi te confinement te maman. Ah confinement bomi. Toi na confinement vidéo mon ba artiste boya. Parce que yo ngolo banini ke yo le ki innocent na ki grand prêtre pour yo za label. Bon innocent na mon label na produire artiste pour le moment on a grand prêtre par rapport à innocent. OK. On dit mais on va vraiment confirmer. Qui osa grand prêtre. Na grand prêtre par rapport à ya na label te. Ah, obeta yemoko na ya na shizo abete l'instrumental abeti son. Mais au moins on dit manqué quelque part. Donc na ndima ka yemo na sengyo na bi premier artiste on a beta dans Inosbi. Pourquoi on répondait? Pourquoi on a beta na Inosbi? Oui, on a featuring. Mais parce que l'artiste est mort boye, a trop chansard. Bon, trop chansard par rapport à quoi? Inosbi na yebi na superstar. Alaki mon la palais ba nini da ba j'ai concours yango wana ndi. Ya otina nulle part abimi étant que leader à longi bango. C'est un peu ça chansard déjà. Mais côté chant penza ngolo bani. Côté chant ça moins fort par rapport à makamuna OK, réaction na yo par rapport il y a guerre kotaki entre les musiciens na biso Robino Mundibu na Fergola na likambo ba vu que Robino lo bagi nini ke na moment oyo yende mutaleki Fergola na ba vie en tout cas ça là qui m'a troublé oya lo baki pona yo penza on réagir ndenge ni on lo banini na likambo wana baba na wenge Fergola ya na wenge na compagnie bango bauta. Donc ça va rendre na baba guerre na bango wana MCC profiter pour na ba vie na bango pour na magamu na bango ba s'évoluer. Mais obso to yebika ke na Robino na musique était par rapport à Ferré. Oh. Obso to yebi. Wana musique était par rapport à Ferregola. Ferregola je suis des niaises tout ce solo par. Oh non, tout ce que zone ni na tout Jésus des niaises. On compare na Robino pour nini? Pour betele biso ba azela, pour betele. Zela non comparer na Robino te poani. Pour betele biso bani. Ana umbata. Mais au moins ba générique na carton na ratate. Ba générique c'est pas des rumba. Si ça s'appelle la rumba na ndeti kamikaze, chanson na préférée kamikaze. So vali penda. Telemsa kamikaze wana nzi momo affaire. Telemsa ngana minso. Na obi bien chanson préférée na nga isa kamikaze. Donc pour na nga penda fin. Ah, pour na yo kamikaze c'est fin. Kamikaze on a pas bêta. So bi kamikaze c'est fin ngana otangelo banzemu lokwa banzemu lokwa bani batala sima zonga moto. Bon ton dimi ke aleki peut-être na royemba et tout. Mais na minute oyo côté vue Robin azobeta likolo. Mais on yebi ke faire beta qui générique n'est par hasard mais yo mo posa ka toyeba ke et ndete simbi na ngote. Bon, Ferré aza grand chanteur d'abord to ke na bon et pas itozo na pas. Ferré grand chanteur yebi. Ouais na wana vie. Wana va grand. Parmi ba grand. Obi ke na voix pe biso tout raté. So ya télémia. Nga ta voix na ngai.
Nayeba tana banda. On a lobby donc pour comparer je suis des nuances T na mutasala ba générique, tu vois, et PZT. Aka musicien. Non, ata musicien mais ba générique. Ça pèse. Il y a pas générique te pour beta pe bani. Ba rumba na tezo yo kangote, mais rumba na e, mais to ko boya muto. Na beto okunga ya nzembe rumba robino. Betre biso rumba. Nazala wakami kaze na bomela nzoto. Bikana ngai échec ya mission. Yo mo kam te bien. Ta yo mo te bien. Ngana mintsonga ngana nego te bien ngote. Yo kam te bien. Na beso kasi devoir que ne yo kam ça. Il m'a dépendé ni. Il m'a dépendé. Je crois 2018 hein. Non, on est en 2020. Pourquoi pas me pour la rater? Et ça va dire mon soir Jésus de nuance et bêta rater les lots. Mais quand ça va vos chansons. Mais ceux qui font chanson ngi bêta déjà, to le belango to boyete et fait ngapena ye bango mais to bien ngote ndengeni. Tiger, tiko boya Robino en tout cas. Boya Robino ndengeni. Au moins dis moi mutaza ka bêta ça qui invité na Bercy, t'as degré. Mais quand invité na Bercy, c'est pas un problème. C'est pas un problème yo ba ko invité na Bercy. Et pourquoi pas? Au banana ndé. Mais grâce à la musique. Mais grâce à la musique. Parce que toi on a studio na minute toi on a baba confinement comme t'es mboué biso. OK. Ouais ba bloriza ya faux ba donc biso toi ça un style. OK. Toi on a style biso toi ça un style donc biso ça te il faut rumba il faut générique na biso toi on a style on a ba kimara wana. Nyonso bino beta. Tout ça la rango nyonso. Ouais. OK, le bel biso sur label na yo na groupe non poto zongila Papa du Congo. Ouais, label langa est tout nouveau, est jeune Art Vision en avant. Et banda depuis 2018 mais to produisant nos artistes était pour ani bozi ani pour banda non ko s'engager basement dans chinga moko non. OK yo moko non banda ko se produire parce que tout travailler na ba japonais tout ça na ba Keiko Komura Japon. Moi pena base à Japon tout travailler na bango tant que na jeune Art Vision en avant. Bon jeune Art Vision avec un beat ya ko rechercher ba talent ba caché. OK. Donc tu as posé au sa combo, tu as posé au sa combo, tu as posé on a talent bimisa kaka. So épée ça 2 épée 3 kende kaka. So épée ça 7 c'est bon. OK. Bis même un jeune Art Vision en avant, on a mettre ça en combo jeune Art Vision en avant. Donc tu es jeune, on a art, on a vision là tout ça en avant. OK. Et on évolue à wapi? Bon, moi précisément on a évolué à Kinshasa, Brazzaville. Mais Brazzaville ce qu'on a dosé yango na comment constater mingi na mabele na biso moko ya bakale mabele mamende Kinshasa na vanda penani mingi na kin da makambo eza ba pesa biso temps ba pesa biso pena temps pour ba musicien aussi la terre na kin ouais ba ba kisama aussi la tête donc tozoya kaka biso bazo bota mabe bazoya ba pesa biso temps ba yoka biso trop et ça la bien. OK pesa biso pesa micro pas du Congo. Ouais. C'est du Congo, il y a Tiger. Ouais. Pourquoi yo ça perd? Bukanga mami na ba artiste musicien point. Bon. Biso tout appelé artiste. Ndesi nga na pool na ngai ndesi biso ba saper so pe to moni musicien. Ndesi biso pe na pool na biso so to moni musicien. Ndesi tara ba guerre d'esprit to boya na biso pe musicien. Pour musicien za la pingwa mobile talata. Na bandenge na bango pe biso pe ba Japon na ndenga bia bilele eza pe na ndenge na biso so pe biso pe betufula pe ka ba musicien na nini na reiko donc vous avez mis na ba musicien bozong saneti te star poete la tata bon ne biloko mo le to beta ne star musu star olati dabi bilamba na ba lac moro ba louvois babilambana biloko bakatonde biso tolata te ya ba griffe yo lobeka il faut lata lamba mais ande na kombo eza bongo mais ya kato pe balaka bon tozala tombola bwaka pe ngwanzu na yeba surtout a mafuta na penda ba Louis Vuitton na ba Gucci na mafuta na ba beta na lac moro wana na itaga wana ba biloko itaga wana na yebi yango bien onga mokanga mina mir boy longa boy ba biloko ani longo na sima nzozo ati ba biloko moko boyana mais ya kilelo penda kilelo pezali ndesi yo moko tu bien habillé nanu ya liboso nanu nango sko abimisa yo bon kesa ki oyebana na ba kombo tanga ki wana bon nga penda muta bimisa nga donc ba ko kutanga déjà quand na biso ça dans mona botami donc na ko ebisa OK donc né par rapport père nanga da ba note kabilamba
donc tant que dans ba âge ba 3 à 4 ba elo da bilambe papa na autant que ya kitoko zola tango moza na ba massa mais ba omona ke au Congo ndenge zala kaka donc za de loko da batikanga mais mutasimbanga mwana loboko mo mukia bujanga ezala ba vinanga pe tokutana na lemba ayaka ofutela na lemba Roger Ibunda ba collection. Yepé sa père. Avenanga Roger Ibunda ba collection. Bon na ndenge penda yanga na ebike wana après traitant on a la monaki. Po biso ba Japon ba bilele toyeba na ko ta loka boko za nura bo mena tidika o mbiaka. O père. Donc encore perdre te ngwa mo pa biso ke ngwa mo bote mbatsano lati ana ba gumba ngo damsu na ndenga kati. O lati wana ba biloko mo batira imaka ndenge za ka ngwa mo ke ya régler pas il a mis à réglage. Donc sur le télémi bien donc et donc on règle bien la place nous pour commater il faut aller donc tant au bima déjà dans temps à parler ba comprendre dépendant que tes moto bitumba kiyo déjà au bunda ce qu'on a là type griffe bien sur griffe bon on est dans la type le quand on na forcer penda mingi te Prada au tout ensemble là ya Imbro dans Mbatia Imbro Air Mars kaka na full na ra ndenge la tamana pas Air Mars en forcer non te donc bi ka le rock so balipa dans les lots pena la bimi na lo ka na ko so balipa ne mo lobi dans te ba jeep wana bolata ebomanga ye ba jeep wana il faut la tano ba borana bolata en tout cas au boss sana na démarche na rai na démarche na ngo boss sana rai c'est quoi ma démarche poni dans son la ti jeep na la ti robe en tout cas au bout ça la démarche na biso na taper robe ko mais il fait ça bref griffe kaka en tout cas nesi ba robe wana ba jeep wana so il faut rana na yoji so na yoji tena ya na ba gabana po ba gabana pesa la moi brutal po to ba couturier na biso ba sonner yoji a beta pe ba jeep ba biloko moi ba sonner ba gabana ba beta pe donc ba Marité François au monde dans mususu do jean moko boy lo kwa kola mais kolante ba Mia Kizali ba Yves Saint Laurent dimanche to chanzango pona mingi ezala ga soki pena na latina ndenge pena na tambola ndenge na il simple boy simbate esenga rara bakilelo moko boy oh soko tinga ka téléphone tsaraka soko bokanga ma neti boy ok freiner kokanga mana penza na ndenge bien ezala penda wana eza déjà ba numéro ya lora ba 112 ya da ba numéro ba pel mo donc ba bokoko kana ebiso ke to landaka idole ya ba ngantie azala musicien te mais abanda la tamakasi mais ndenga fula bato babanda ko yimba ngo na ebiso ke to fanda mingi mida ba mise ko ngatsa fanda pena ba keste mutakomisa keste eteti pona keste ka ibane ko yimba mais mutakomisa keste na yeba te soko yeba ka ti keste ka tikala c'est content vous avez plein de concerts ne y en a fait beaucoup là na ndenga les arabes pendant plein de concerts pendant que un contre un tir croisé wana le ka makasi bilambo ko moya na ko mona pendant au Napoli na ngo na natala kango vomira na ko donc yango wana na sala lo ko na mona te yango wana pinde kindara bongo nini ba saper à Brazzaville ba les cabines na classe po bango vraiment so ba bi ba lata ba saper en tout cas babimaka trop classe par rapport à biso tout le monde a bino ka neti salité moko boye biloko mo salaka mais côté vraiment Brazzaville trop classe c'est dire bon. C'est pourquoi merci nelo ebi pena na ndenga Brazzaville par rapport que Brazza so totali Brazza bango mi balata ici Brazzaville penda donc na mona da na ebité na rolo bake ezane loko mona pe bato ba sepela lango donc ezala ngwa mo bondeska olobiso na lati bilamba na ngamusu mais so na lati ka batisi en tout cas na moi ça lo bapenda ke au Congo bien habillé au Congo en tout cas pour nous la tabouete bandaka là na ebité soke ezala penda c'était dom so mona ra to ça lo kwa bata Jova pour mingi tu vois so mutalati classe et ma truc kitoko moi tiene les cabines pour trop classique mais pour biso to comme beka bana ba jovaliste par rapport à Tisiwana moi te ba l'équipe bino mon idéologie pour ba ma propre ma casse par rapport à bino en tout cas pour la idéologie à biso en tout cas biso to lenda penda donc kuna penda bango baebi baya bangulu makutu pour troisième année ya papa mbakande na biso to zana ba Notre-Dame na première année indara mabe to zala na bango to lala na bango bayaka pe to lela na vie na bango elongo pour na prêtre na biso dayaka pena na bija mais na ninga bien bango mo pena baebi
à place bangati bauta GT ba keste balata ba triple Weston GT ba fait beaucoup dandenge penda ya bien donc ba maneke o aliboso batamba loka ba fait beaucoup ba beta ba gabana biso moto la ndaka idéologie mais elo mo lo ba ya mutu ya ka on a lobi ke japonais pe mutabila ma pas comme un musicien pour na mona ezala moi dio moto sala kana bango na ndenge moko boya bien. OK. Merci du Congo. Na sepeli makasi. Moi de la fin bambote 3-4 personnes. En tout cas tina zapenda ezapenda pona cadre déco sonance na maboko kizita yende penda mutu penda komisinga tina bandalunga lobeke okongonde na koti makambo yo to koma na tina suka. Donc date bandi da film donc to aba artère. Donc ça c'est ba kufa na bango quoi. Mais biso penda artère yo ebitoze belé. Plus de combien de millions de personnes mais tebi que to arabe artère combien comme tina suka artère bazape kaka. Na sepeli makasi vrai chéri. Bambote pas mais c'est déco en tout cas cadre déco na pesi penda cadre déco na mama Agati la mère des opprimés na balifanto nanga na mona kuna Miché na mona Gabriel na Sublime wana penda bana ya prêtre o penda ba moni o atila ba mutema nga pe en même temps na penda na mama na pesi Ozni Likumba Mbote Jiker bientôt azo bien Paris na nenga bien lifanto na biso tozala ngomi balé Janice na leki nae en tout cas match ezana ngo bien mingi en tout cas na sepeli makasi wow artiste Tiger ouais ma Brunel ouais message mot de la fin bambote pour tout kabona mais parler déjà porte fongoli pona yo ouais talara Cynthia Kapashi TV talara Cynthia Kapashi TV bientôt 50 000 vies hein? Bientôt là 50 000 abonnés plutôt voilà. Excusez-moi pour le terme hein? Okay. Ouais donc 50 000 abonnés bientôt tu Pachi donc joyeux anniversaire d'avance profite bien moi Simon Myriam Koulou ouais Myriam Koulou le 30 avril yeruto a mérité ba chanson yeruto a ba chanson route ya ba challenge ba chanson challenge pena anniversaire ouais sinon ouais sinon pena sinon ba mbote nanga mingi faut kendeka pas cadre déco yende makambu tara cadre déco kisita na bureau nanga mobimba jeune art vision en avant ba Radis Malongi ba Christilia Kandolo tara ba paradis na chanson mon pe to bientôt obima kala mingi tezana na studio ezaka coffret paradis tout en plein studio ton studio na biso moko personnel donc ton studio na lemba kaka donc lemba ne to komisango commune culturelle pour lemba zaki culturel te fait commander culturel maga ba vena biso ba dakumuda baleka ba rombo tunwani baleka mais ezaki culturel te. Donc biso nde to komisi lemba culturel commune marobe culturel ouais donc bambote nanga mingi et pas père nanga pe susu père nanga morope papa Cyril na mère nanga na bandeko tout baza banda bani donc et ça biso bien par rapport. Merci. Fidèle internaute, vous avez qui est belé kolanda biso, to comme la sous émission la biso, capable chez ça pour la mouvement surtout jeune talent, vous en a oyembaka, vous en a posta, vous en a soit promotion et clip na yo, tout, capable chez télévision, ils a vraiment pour les pour na bino, to yamba bino, pour continuer que s'abonner massivement à la chaîne na bino, vous allez jamais déçu. Quant à moi, je vous laisse, on se dit au revoir, bye. Kapage TV.